Bongo hivi. Bongo hivi. Yesu Masia Nazareti azali koya. Awana se kozwa bayenge bene. Bongo hivi. Yesu asabia. Yesu azelengi. Obilanga wapi? Wapi? Bongo hivi. Bongo hivi. Zomona yosikoza. Allez, wanako bimo nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare maintenant ta liberté, ta délivrance ce soir. Allez, sois libre au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il avait dit, il avait dit, oh Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Bongo hivi. Ézéchiel avait compris que cet homme a le pouvoir. Alors, oui, Omoko Yebi, tendez à mazo délivré. Aucun concert aujourd'hui, c'est ta délivrance. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Allez, reçois ta délivrance de la part du Christ. Bongo hivi. Oh, nana ragumba yo ya nana kurba yo. Otala likolote. Or, tout don par excellence et toute grâce parfaite vient du Père de l'eau, du Père du haut, là où il n'y a ni changement ni ombre de variation. Bien-aimé, grâce à ce que likolo. Bongo hivi. La grâce est une faveur imméritée. Je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth que tu trouves la grâce de l'Éternel ce soir. Nazo déclaré mutakondima et salamelo konetsamana kondima na yo. Nalobi ale reçois la grâce de Dieu. 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 Une faveur vous obtenez contre un niveau et utilité. Bongo hivi. Maluba na Yesu ekomi okokisama. Mokili ekomi nasuka e. Bongo hivi. Bongo hivi. Yesu Bongo hivi. Bakristo tolamuka na pongi. Bilembo ya suka ezomonana e. Bongonga ya Nzambe ebelemie. Yesu Masia Nazareti azali koya. Awana se kozwa bayenge bene. Be afuta moto na moto lifuta misana ye. Bongo hivi. Akozonga lokola moyibi ya Jésus oye. Okakata basantu na ye. Papa oye. Mabango kuna na lola mamboka na tempo. Bongo hivi. Una pasima oye kozala te. Kese na kese. Soko yeba kembo aleluya na mwana na tate. Bongo hivi. Yes,
Vous aimez l'enfant de poule? Qu'on chante l'enfant de poule. Nous tous nous allons cacher sur les enfants de poule. Congo TV. Frère, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus-Christ de Nazareth? Mwana Soso. Faites-moi mololo. Congo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Bobetobe bokotobe na YouTube, bobetobe Kilongo TV. Po Kilongo TV, bokomona maijane. Oh Kilongo TV, Kilongo TV, sene moko ebotami. Kilongo TV, bokomona makambo ya minene mpo yasa kabaviko le kabatinyoso. Kilongo TV. Mosakoli Rabi Mavinga Tekasi Esther Mavinga. Très intelligent. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire en ce net moment? Eh bien, après cette chanson, on poursuit notre fête. Je crois dans quelques minutes, nous allons appeler Maman Esther Yembe. Naza posa mona Maman Esther Awa. Est-ce que vous en posa Maman Esther Yembe? Ah, les amokolo yaba. Les amokolo nabiso. Le vainqueur de Golgotha. Le Dieu du centre évangélique de la foi en Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus est bon. Il est fidèle. Cependant, Esther Kalambay, Maman Esther s'approche. J'aimerais que ces moments, et à la moment, il y a concert, mais moment, il y a culte. Bonayo. D'exprimer présence en Zambé Katina Bisso. Alléluia. Saisir opportunité, Oyo. Oh mon Dieu, il est là, Jésus-Christ de Nazareth. Il est là, le vainqueur de Golgotha. Oh, Dieu miséricorde. Zambé Nabomoy. Alléluia. S'il vous plaît, bien-aimé. Nabondelio est important que côté la biso. Soko qui commis boaka. Namoni na piscine ya Bethesda. Maye banda ki koningana moto abanda komi bwaka yende mutu abanda kokutana na Yesu Masia Nazareth. Ça n'est pas important ya kotala biso toko changer te o ayebi Maman Esther Yembe nazaka Maman Esther Yembe kasi nalingi moto moko na poko elelo erazo bima loba réellement na kende kokutana na Yesu Masia Nazareth parce que c'est lui l'ami fidèle, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus. Sundeko naboli. Yo olingi ngamingi. Yo kufela kinga. Otali singanzela. Sundeko na bolingo yolingi ngamingi na yebi yokufela kinga imbe otali singanzela. Alléluia, proclamez yango.
ata maladi ata mitungisi lati zotunga yo ata na no pesi ngali balate o pesi pe banate ata mitungisi ata kolela ata komela nzamba bomoye ata bapasi ata kozanga nzambe na ngai yolokotaka na se utoboli obesi tina tina ya kolanda yo na bina ngai mokili babwakaki bamonaki eloko ya pamba na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu yolokoti opesi tina zamba bomoi yango ngai na tomboli Bien, merci. C'est vrai que tout le bien concert d'Esther, tout le monde m'a Esther Yembe, tout le monde m'a Esther Akawa, Esther elle est koloba étoile. Bien aimé, mutako tika muninga na via zalate. Mutaye bisaka ote so mutatombo na simbikisi yebisa bon yo otalela nani soit lobi na taila Yesu Masia Nazareth yebisa Yesu Masia Nazareth aleki kisi, ce qui veut dire yo faut tombo makoleka basimbikisi. Amen. Naloba koloba mutana kisi pato sala ba exploit eza arme ya ba faible. Nganga ya banganga oyo andima akufa bolumbu ne kulus eza Yesu Masia Nazareth. Banganga nyonso batikali bakufa na bilo na bango. Alléluia. J'aimerais que on saisit opportunité. Vous savez, tout ça n'a pas de problème. Merci mi na ba orphelin au baza il y a 3 orphelinats. Oh to senga ki ba na mwanda mwabana parce que to collabora mingi na bango. Et il y a des veuves. L'église tout ça a plus de 60 et quelques veuves. Et ba maman veuve baza on a soba côté le s'il vous plaît baza inviter mon master. Ba maman veuve bango wana. Maman veuve pepa voilà ba maman veuve bango wana. Ah. Nzamba zo lokumu soba ko fanda avec beaucoup de respect ba maman. Et ba orphelin pe baza kuna o baza ba ko représenter ba orphelin na bango soba ko telema s'il vous plaît ba noto sunga de temps à autre baza inviter ma master soba ko telema ba orphelin place baza les amis bo telema to betra wa bo makas parce que baza ba étoile ya lobby. Alléluia. Bien aimé non c'est ma master aoyemba loyembo muke a rappeler biso parti à muke. Vous savez sowebi historique te ya nzembo oyo yeba ke za nzembo banda musique banda ba mikolo lokola ba ya Thomas Lokofe baza ba ko expliquer biso que eza vérité en fait baloba eza impossible pour la musique na yebite soke salama na ndimite salama 5 fois muta sali nzembo mbala moko na studio par inspiration et nzembo na ye moko asali et abandi ko ye kolongo pa ye ba kangote. Attends le cri de mon cœur c'est une chanson oyo ma Esther aye kolangote. Nazaina mwasi na ngana studio babenga kingana ke ucha voix pona ebo yemba te na meka koloba na nzembo ndeko mo autant na komi na supplier ingénieur de son na ebise soki na koki ko pesa ba message à foi loko na ebo yemba te ochela nga fond sonore mo na se. Alors oui pasteur, il y a pas de problème. Na zui casque na ina banda tozaki na prière na midi. Na lobi l'heure à prière koki à 12-14 fona kene na zonga sima. Tozongi na bando benga bana misusu na église. Bana wana ba téléphone ezo sonner bazo yambate. Neko kap bana nga ba David ba insister ça n'a pas tenu. Tokomo zonga na biso na studio après prière et du coup ndeko David azo ebisanga lobi mais papa
totiki yembe azakuna ngana bi OK mais fallait boye bisanga Esther pas yemba bien bokendo zoye biso to continuer na voiture et David azongi mbangu na moto azui moto moko aibisi pe Esther azui moto moko balande biso na studio tant to bandi na studio na ibisi yembela nga nzembo mama Lord parce que na lingake mingi abandi ko yemba alobi na te na banda na nzembo non bonga bi mais non beta nzembo mama Lord na PC titre nzembo na bingana wando yemba na ndolo bana seyo banda nan ko enregistrer alobi te na banda na Yesu j'ai insisté mais a supplier nga na lobi tika na sambeli po na ye abanda oyemba bandi ko yemba et du coup abandi Yesu ndeko na bolingo a se déchaîner afungwami makamba loba na nzembo ayebango te bakomi ko signaler nga pas ingénieur de son alobi et comme déjà 8 minutes ngana bité comme ça on 9 minutes ti 9 minutes ekoki azotika te na kata na studio j'étais très prudent pour me makina caméra na studio et bando filmer so autant la clip à liboso izala penza na kati ya studio nde bazwaki belema na kata ki na longoli casque et na komi ko sambela pona ye azaki même mis sous gonflé parce qu'elle pleurait. Il y a une partie tango nazaka même dans chambre nazo méditer aloba alobi tango makambo elekelanga na ganga ke pana yo opesa kabiyano atanga moko na sengite Yesu tango na se santaka nazalaka condamné abandonné oyaka lokola tata opesi elikia et matili susu. Bien aimé, il y a des fois on se sent abandonné, déconsidéré, même sous par ma propre yo. Et ça n'a pas accomplissement la parole parce que la Bible dit ton père t'abandonnera, ta mère t'abandonnera, seul Jésus-Christ de Nazareth qui ne t'abandonnera plus jamais. Nalingo comprendre l'histoire à l'élo nzamba linga salo bolam. Na ko bondela s'il vous plaît soko za la côté le je vais déclarer pour que cette année 2021 oyandi mela kanzama mayata ndenge mamestera yemba na samotema na ye alanda kana tina nzamba mayata Yesu Masia Nazareth oba papa yembe balakisa biso nzamba solo oya kosa kata matane kulusu Golgotha kanga misu bien aimé sikozwami pendant que mamestera zo relater parti oyo oh makambo elekela bomo inanga tango na ganga kepai na yo soko yebi yango yemba ngolo kola lo sang oh ozala étoile ya famille na bino oya kotika mutu te yaya oyo tata salate mama salate yoko sala zamba romema yo na be exploit parce que ça étoile Esther ce qui veut dire étoile et véritable étoile azana yo l'étoile brillante du matin en réalité étoile bimaka kana butu mais Yesu Masia za étoile brillante du matin donc ce qui veut dire quand le jour commence il y a une étoile qui peut t'éclairer bien aimé dans le Seigneur afin que yo peut éclairer libota na yo yemba partir soko yebite zo sambela tango nganga kifana yo upesa kaeliki upesa kayano atanga moko na segite Yesu tango na se santa kana zalaka condamné abandonné alléluia yaya mona nzamba zali bosona ne sois pas distrait c'est pourquoi il a permis que tu sois là papa nanga osa un grand responsable c'est pourquoi il a permis que tu sois là alléluia nzamba mebiso de l'autre côté il a fait promotion est possible nana salo kolayo oh alléluia oh alléluia nanya salo kolayo Yesu makambo ezolekela yo lekeli Yesu Masia Nazareti te makambo ikatanga bungi na butu na gangi ebana yo Yesu yebisa etata likambo ezotungisanga oh ofele oyo apamba nani akosunga vevu oyo mobali akenda alléluia oh Yesu Masia Nazareti ya yo za étranger mukandeza te maladie la tinzo makambo silisa yo santé makambo ezo humilier yo ozo se sentir oza condamné abandonné nana koya na secours ayaka lokola tata alléluia alléluia oh alléluia alléluia Yesu alléluia nani azalokola yo yo nzambo memaka batu bisika batu bakomaka te babengama bandeko batrahira ndeko wana batrahisa ye nzambe alléluia nalingaka yo yaya
namoni mobali azoloba je t'aime mokolo moko akei na ye atiki mutu atiki veuve. namona papa alingi bana mokolo moko akei bana batikali ba orphelin sans secours sans abri. Oh nzambe akondima oza wapi, nzambe akondima oza wapi? mona étoile moko natika yo nakende wapi, natika yo nakende wapi? Oh natika yo nakende wapi zamba bomo. Oh libanda na Yesu biso ba oyo za pasi kufa libanda na Yesu Masia Nazareti kufa pona biso ba oyo eza libebi. Oh balongola yo te Yesu Masia Nazareti na CFC Yesu Masia Nazareti na bomo ya mayata balongolo te. Haleluya. na suka wapi na bitumba boye san yo naza wapi? Yesu kolongwa te. Oh kolongwa te. Papa kolongwa te. Ya tikala libela. Tikala libela, tikala libela, tikala libela, tikala libela ya. Ya tikala libela na vie ya tikala libela. Oh tikala libela lokola nzamba bomo Yesu Masia Nazareti. Tikala libosa mama zolela papa zo senga yo. Tala ndeko aza maladi nzambe tikala libela médecin par excellence. Merci. Tombola loboko mobali likolo yaya. Tombola loboko mobali. Azare ezalaka pa ya tata. Tombola loboko mobali. Nzamba ko okuta non c'est possible ce soir. Je te dis ouvertement et en vérité. La Bible dit le juste vivra par la foi. Si vous avez la foi, la Bible dit vous direz même à cette sycomore où ça a 300 ans. Il y a qu'on s'est déraciné et qu'on s'est planté ailleurs. La Bible dit soko tembeto au monde ngwe sama. Likambo nyokolo na ba 2000 kinganti na 2021 yaya. Nombre 21 ça composé na deux chiffres, chiffre de na chiffre 1. Il y a la confusion, la confirmation. Alléluia. Et il y a la précision. 2 plus égale 3. 3 c'est la résurrection. La seule personne qui peut résister au Ekoufina Vino est Yesu Masia Nazareth. Tombola Kaloboko bien-aimé. Zambako visito de ses côtés. Il n'y a rien d'hasard. Il a tout préparé. Alléluia. Yoka bien-aimé. Alléluia. Kitayaya s'il vous plaît. Tombola Kaloboko mobile. Nous sommes dans sa présence. Il est là. Je prie un Dieu véritable. Oyazala qui sacrifié, crucifié même si la mort de Golgotha. La véritable étoile brillante du matin. Il peut t'éclairer ce soir. Naibisi batunyo surtout naibisi mutumoka zondima. Peut être ça comme une souka segure zate. Soka tikali yemoko lela kana miso abatu asala rassembla. Metango afana na chambre azolo ba Seigneur na yako tika nani. Sinzoto na ose beba yomoko ande mto yebi. Oh combien de fois ba metin ba milieu balobi tozo comprendre te obali moi nazo yate. Ya yozo kola musale zate ah Jésus avancé mais vieux zo ko avancer te. Bien aimé c'est possible à salo grâce ce soir de ses côtés. Il a dit à disciples passons de l'autre côté. Il nous a fait déplacer de l'église jusqu'ici bien aimé dans le Seigneur parce qu'il a quelque chose à réaliser dans ta vie. Protocole veillé parce que nzamba ko visiter batu. Nzamba ko kita kembone katsa mutu maladi mo ko bima na nzoto mutu. Voilà il s'appelle le grand vainqueur de Golgotha. Yesu Masia zo kangola. Il y a sa main puissante qui va te toucher ce soir. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Et je crois à la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Bien aimé, il dit un mot et la chose s'accomplit. Mais lui, il dit seulement un mot. Il a redressé la femme qui était courbée depuis 18 ans. Protocole veillé. Depuis 18 ans. Likamnawezo tikala na salle awozobima awa sauvé, ozobima awa guéri, ozobima avec la solution. Bien aimé, toi tu as des problèmes, mais lui s'appelle la solution à tous nos problèmes. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui bakanga yo na famille, na botata to na bo maman, ton condamnation ya balabala ya klopango fani, je déclare allez sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si kazaye banaka kazali ezana nzambe moko ta kokani na Yesu Masia Nazareth. Bakufa babenga banzambe bakunda bango. Mais c'est lui dont je parle ce soir. Il est assis à la droite du Père en qualité de Dieu le Fils. Et la Bible dit intercède pour nous. Qui peut te condamner bien aimé dans le Seigneur. Nana loba ki nengo lela qui année passée. Au perda qui va être cher que ça va continuer jusqu'à cette année. Nana kanga yo ba singa.
nani yango wana apakolo masque ya vieillesse nana kangama bota ba sanze kangama ma soeur. Mon frère, ma douleur ici là, tu toujours le chèque dans ton compte. Si on peut lever le main, s'il vous plaît, tombola loboko mobile. Tombola loboko. La Bible dit quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ de Nazareth sera sauvé. Babele la ba komba ba noko pesa lobi côté. Maladie wana ta ba pesa ngo komba ba médecin. Oh, tikana yebisayo, il y a un médecin par excellence qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, muta sala yo ndazana ba pesa rechange pour na vie na yo. Médecin na yo azaka ka moto a réparaka, a soulagaka, a consolaka. Mais la guérison appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Nani akutana na ya zonga na problème. Moi sa perte de sang depuis 12 ans, ma médecin ba lembana atekana bimbundi po abika bikate. Même quand la kutana ki na Christ azwa ki lopiko ya ofele. C'était seulement à cause de sa foi. Si tu as la foi ce soir, Dieu va tendre les cris de ton cœur. Tombolaka loboka mobali. Yaya kitsa sainte mouke s'il vous plaît. Tombolaka. Il y aura le vent du Saint-Esprit. Nous avons un Dieu véritable. Alléluia. Bachao na mayo robima. Bachao na zamba ce soir. Je n'ai pas dit demain. Oh, la Bible dit il est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Atabachayo maladie wane sila si yo vivant na bakis jusqu'à quand on vivre na bakis soki ba médecin bazolo ba kisi pe soko le kimingi za mabe mais yo comment vivre kana kis soko meli kisi te oko vivre te na kata sac comment on tambola na bakis maladie héréditaire. Aujourd'hui il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Je t'avais dit depuis l'église il y aura des choses on tambola sala de l'autre côté. Tombola kaloboko la nanga na déclaration au protocole veillez. Sécurité veillée. Et ça n'a pas de parce que tout geste compte dans le combat spirituel. Et ça n'a pas de ça senti le corps la longue à sauter. Bien aimé, c'est sa délivrance. Tous les mouvements comptent dans le combat spirituel. Et il n'y a qu'un seul nom qui est ça. Le bankolo est sous Massia Nazareth. Le kambo est tungi singa. Kase tungi siyote. 2021 à Bandiango. Na yebite babongi sinini liboso. Au cours de la crise bien aimé, et ça nous tous aucun to bandiango même souba okita nanzela ba kufa na volonté nzambete. Mais yo soki esprit de mort réseau déclaré yo. Et lingo tika yo siko. O accident moko bazo bongsa liboso na yo ba la ko ba maladie makambo bele bele et ko ça la retour à l'expéditeur ce soir. Tomo lo boko bele longo nanga. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà les noms qui sauvent. Voilà les noms qui sauvent. Voilà les noms qui délivrent. Voilà les noms qui te touchent ce soir. Les noms qui sont au-dessus de tous les noms. Et ça, alléluia. Ozobela, la Bible dit, il se manifeste par le fait. Ozobele longo nanga bien aimé moto ezo simba nzoto. Ate loko moko ekangama lokola singa tika na ebisayo. Même libende egumba magana moto. Le feu du Saint-Esprit ça plus que ba feu nyonso. Bien aimé crie avec moi. Feu! Voilà le feu du Saint-Esprit. Voilà. Basingezo katana. Oh, tandis que bouger, basingezo katana. Atabacha na zamba ba ligotayo. Le Saint-Esprit est là. Azomona yo sikoza. Allez wanako bimono de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant ta liberté, ta délivrance ce soir. Allez, sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il avait dit, il avait dit, oh, Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel avait compris que cet homme a le pouvoir. Alors oui, on yebi. Tandis que mazo délivré. Aucun concert aujourd'hui, c'est ta délivrance. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Allez, reçois ta délivrance de la part du Christ. Oh, nana ragumba yo, nana kurba yo. Oh, tala likolote. Oh, tout don par excellence et toute grâce parfaite vient du Père de l'eau, du Père du haut. Là où il n'y a ni changement ni ombre de variation. Bien-aimé, grâce à ce likolo. Tout don parfait et une grâce par excellence vient du très haut. Muta okanga grâce à Zate ba gumbi yo longina se. Oh, tala likolote pour vivre grâce à Nzambete. La grâce est une faveur imméritée. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu trouves la grâce de l'Éternel ce soir. Nous avons déclaré Moutakondima. Et ça, la mélo kondima na yo. Nalobi ale reçoit la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Une faveur, vous avez tenu compte à niveau d'étude. Mais quand savoir vivre et savoir faire na yo, et ça l'a reconnu. Libosob autorité, libosob conduit, libosob chef, libosob patron. Je le déclare au nom puissant de.
Vous aimez l'enfant de poule? Qu'on chante sur l'enfant de poule. Nous tous nous allons cacher sur les enfants de poule. Frère, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus-Christ de Nazareth? Mwana Soso! Mets-toi mololo, mololo, mololo. Prépare. La volonté. Solo kudale la moto eza mabe. Odale li moto akokufaye. Olale li tete kokoyaye. Tikanga na kwaka misolanga. Ikolo esika lobiko ekoda. Est-ce que tu as moi mololo? Bon, on prend la sauce ango, asala ya rovanda. Na ma papa robata mandegeli. Bina rumba kati na kolo. Jésus. Bisuli nanga ejura kopangu sango. Loboko na litama ejura kolongolango. Mapota ya motima ejura kolongolango. Na cheli ye motima na koyoka solite. Soki na komi na suka ngai na bele. Kombo na Yesu nde makasi na ngai. Kombo na Yesu nde lobiko na ngai. Aye. Nakotika yote. Musika na yo ngai na kokate. Nazalokula mwana sosoe. Na malila mula na batama wake. Na ena se ya mapapu na yo. Una yetu la moto na yo. Eya na ngaye. Na kotika te. Na kotika yote. Musika na yo ngai na kokate. Nazalokula mwana sosoe. Na malila mula na batama wake. Ebomba melo ngasi na suka. Na yetu la moto na yo. Papa na ngaye. Beta moi mololo. Jésus. Na minyoko na yoka. Vraiment. Atako sanga na maladie. Oh, ataba pasi na minyoko. Bongo atako sanga na maladie. Oh, wesingo nanga ezana Yesu. Makasi nanga ezana yo. Lubiko nanga ezana Yesu. Oh, sekure nanga. Pepa. Oh, assurance nanga. Oh, maya boboye. Oh, nyoso nanga. Oh, maloba bomoye. Oh, nyoso nangaye. Jésus. Emma. Papa Shamaya Tazawa. Papa na mama. Pardon, na mona papa na ngana mama na ngai. Mon père que j'aime bien. Papa Jean-Paul. Ouma. Yeah. Oh non non. Yes.
lifuta misala na ye. Soki otikinga yawe tata nakosuka wapi. Simbanga, simbanga, simbanga na loboko Yesu. Simbanga loboko ananga. Mokili oyo mabakubi ye. Soki otikinga yawe tata nakosuka wapi. Fala keba okosanga lo masumu na yo leko keba okosuka wapi. Ushe Bakristo tolamuka na pongi bilembo ya suka ezomona nae maluba na Yesu ekomi okokisama mokili ekomi na suka bongonga ya Nzambe ebelemie Yesu Masiya Nazareti azali koya awana se kozwa bayenge bene be afuta moto na moto lifuta misala na ye. Mokili mabebi yo. Soki otikinga yawe tata nakosuka wapi. Nakosuka wapi. Mokili nakino wapi. Mabe ekomi malamu, malamu ekomi mabe. Nakosuka wapi. Et celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui est saint se sanctifie encore. Sachant qu'un jour il mentionnera ce qu'il a sévé. Okili mabebi yo. Yawe tata nakosuka wapi. Simbanga, simbanga, simbanga na loboko Yesu. Simbanga loboko ananga. Mokili yo mabakumi ye. Sokotikinga yawe tata nakosuka wapi. Akozonga lokola moyibi ya Jésus oye. Okakata basantu na ye. Papa oye. Kuna na lola mamboka na teko. Una pasima we kozala te. Kese na kese. Soko yeba kembo aleluya na mwana na tate. en bougeant le pied, en tapant le main, en bougeant le pied, en tapant le main, en bougeant le pied. Keba, allez Katakuna, Keba, allez Yebisaye, Benganga, Esther, allez Simba voisin, Yebisaye, Abengayo, Benganga, Esther, allez Simba voisin, Yebisaye, Ayebisanga, Benganga, Esther, Esther Bazawa, Esther Bazawa, allez Simba voisin. Yebisaye, Abenganga, Benganga, Esther, allez Simba voisin. Allez Yebisaye, Abengayo, Benganga, Esther. Keba, lada, 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 lada. Pour là, allez landa yo. Aïe, 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 aïe. Eh mama kawa, allez landa ye. Keba, allez kete musique. Mama Esther Akawa,
Nguluma. Nguluma. Ah, ma mère sœur Akawa. Ma mère sœur ma boko ngo lembi. Ma mère sœur Akawa. Ah. Après ça son beauté. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est quoi ça na oyesika? Eza na survivant mon qu'on a 2021 oya kobete la Nzambe maboko makasi. Nde nazawa pema nazoyoka na neto binyao. Est-ce que mutu moko azoyoka pema zao? Tobina boekala. Confinement na confinement. Tobina boekala. Ya. Est-ce que ton côté les potokumisa Nzambe na biso? Nazana posa comme Esther moko. Omoni ambiance moko ezalaki awa. Nanga moko na éviter ce mona ki ongana monaki. J'ai vu les anges en ces lieux. Amen. Est-ce que Esther o bazalaki abako pousa na lisusu po Nzambe azana posa na bango awa liboso? Amen. Yes. Esther wazalaki awa ko pousa na lisusu. Alléluia. Est-ce que ezana étoile moko alinga azala liboso ab étoile mosusu na vie? Ezana étoile oyo azana posa azala liboso ab étoile mosusu. Alléluia. Zwa place na yo a liboso, zwa place na yo a liboso. Aïe. Pepa. Tombola loboko likolo. Tozotuna ye Yesu lobi nini. Mama nanga na pasi. Papa nanga azokufa. Mboka Kongo pasi na pasi Yesu zoloba nini. Tombola loboko likolo Yesu amona yo. Yene menaza na poso saisir opportunité na tango yo. Alléluia. Pepa esi kozali. Pepa. Lokola Esther na ye kobondela pona libota nanga ye. Lokola Jefte na ye kobunda pona bandeko nanga ye. Lokola Mose na ye kobikisa solomboka nanga Yesu. Yesu. Tolingi tokumisa yo Yesu Nzambe ya bomo inanga. Oza Nzambe ya libota nanga ye. Liloba na yo yango ekokokisama. Ngai nakotatola yo Yesu. Oza Nzambe ya bomo inanga. Yesu. Oza Nzambe ya libota nanga. Alleluia. Yo yango ekokokisama. Amen. Ngai nakotatola yo Yesu. Libondeli na ngai na memi yango Yesu yandola ngai. Ba problema motema na memi yango papa yandola ngai. Mama na ngazali kobela Yesu lobilinge. Papa na ngalingi kokufa Yesu Yesu lobilinge. Andeko na ngai kati na pasi yawe Yesu lobilinge. Mbaka Kongo kati na pasi Yesu lobilinge. Yesu. Tolingi tokumisa yo Yesu. Oza Nzambe ya bomo Yesu. Yesu. Oza Nzambe ya libota nanga. Alleluia. Yo yango ekokokisama. Amen. Ngai nakotatola yo. Yawe yoka. Oza Nzambe ya bomo inanga. Yesu mona. Oza Nzambe ya libota nanga.
nakokisama Amen. Ngai nakota tona yo Nzambe 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 abomoi na ngai Nzambe Nzambe alibota na ngai Nzambe Nzambe aekolo na ngai Soka lingi motuka fongola ya marka nini Hama Range Rover Range Rover Fuga Lamborghini Fuga Soki pa libala fongola Oh yes Bongama Ok Bongama On y va Yeah Bongama fongola Kumba motuka na yo na kombo na Yesu Sois mama Alema Alema Molala Ya Shekina Allez sois ma Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa Septande. J'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, c'est Nakasavubu. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yangoni masolo. Kinshasa boyoka sango oyo Kinshasa boyoka esengo oyo na memeli bino boyebake Flat ML de Paris et telebino appartement ya kitoko et surtout ya qualité yo moto olula kozala na luxe yo moto olula kozala na ba condition moko confortable ki mambangu déjà na ML de Paris pokuna okozala comme si ozakaka na mikili ya poto ba chambre bien équipée ba mbetu ya kitoko ba salon ya qualité et surtout ya confortable mbetu olali. C'est comme si vous allez dans le paradis, vous allez dans ndoto, vous allez bana ya mindele. Prix abordable, naebisi bino $25 ya pamba. Séjour non kitoko na kini sans problème, ngongezate, mulungepe ezati. ML de Paris, Souka. ML de Paris kitoko. Au numéro réservé, benga ba numéro affiché, au sa réservation na yo, okoya na bana. Appartement ba 2 chambres ezali, appartement ya 3 chambres ezali, ya chambre moko pe ezali. Bongo parking, place à mutuka. Eza kitoko, zala no à l'aise. Oye Kinshasa, oza à l'aise. Koluna ten, désordre ten, ML de Paris kitoko. Boti kana ebisa bino ke awa na ML de Paris,
mulunge ezalaka te po niveau ya ba climatiseur oyo etiama awa non au matin escalier obadi déjà komizwela malili na yo et bongo soki kaka SNEL akati courant comme d'habitude tika na ebisa yo ke groupe électrogène ya mbiji eza wana soki kaka SNEL akati kia yepe epeli mbala moko wana papa SNEL ayoki mbala moko soni botuni ngai soki okozwa ML de Paris wapi tika na ebisa yo keza esika ya kobunga te na croisement des avenues Lodja Peshaba oza mobimba omoni ML de Paris okoti osali réservation na yo et bongo soki omati na balcon engaye voisin na yo palais du peuple mbala moko omoni député opesi mbote kitoko oyo wapi na ML de Paris confortable et surtout c'est du wow. Pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, si nous pouvons acclamer pour notre sœur Esther Pasmi Mayata. On acclame. Applaudissons pour le roi des rois. Elle est là. Voilà, avancez. Acclamons encore pour les encourager. Tobeti Maboko. Merci. Etaka Maboko. Avant tout, après, Nzembo Bisoto Banda Govina, Christadi, bon côté, laissez les petits enfants venir à moi. Après Nzembo wana, Esteri Mavinga Auto Loba, Tozana Nzembo Moro Tokoyoka. Mais aujourd'hui, puisque c'est une soirée de bénédiction, nous allons suivre cette chanson en exclusivité. Mais quand tu as téléphone, tu filmes, hein? Tu vois quand on a Mikolo Misali Koya et les autres Nano ebimité. En exclusivité. Il faut bien finir la langue. Ok, ça vient. Esther Mayata. Kamata. Voilà, et en playback, notre sœur Esther Mayata. On a playback. Titre Nangoza, je dis merci. C'est ça ma soeur. Il y a Esther. C'est comment l'intituler? Je dis merci. Loba Mikoya. Oui, c'est je dis merci. Oui, Loba, bien. Je dis merci. Voilà, tant que bon c'est sur le Mbokuna, to petit maboko pour encourager Esther Alelo. Je dis merci. Yaba Congolais siko. Yaba Nzambe. Yaba Esther.
Mosakoli Rabi Mavinga tekasi Esther Mavinga. Esther Mavinga. Na meka kiyo soko za attentif na kombo na Esther. Bago meka mwana nzambe ndenge nini? Esther Mavinga. Biso nyonso banani? C'est fait d'Esther. Ba meka yote nzambe kutu mwana na nzambe ba meka ina sena mukilio. Yo sepele nango. Nazalaka te? Attention, hein, faut pas faire ça. Nazalaka te. Voilà, la fête continue. La fête continue. Alors, Mosakoli Rabi Mavinga. Ah. Oh, na classe na ndimi te kaze kozwa. Jésus. Isolo nanga ya motema mokonzi na bakonzi likonzi nanga ya motuya éternel mon rocher atana molili ya kufa osimbinga makasi nakobanga eloko te ngai wayo lisolo nanga ya motema mokonzi na bakonzi likonzi nanga ya motuya éternel mon rocher atana molili ya kufa osimbinga makasi nakobanga eloko te Nazoko kateko sela Boyondo zalizambe Fidela bombo inanga Fidele nanga yo Motema nange zolue Fidele nanga yo Motema nange zolue Nazoko kateko kanga Nazoko kateko sela Boyondo zalizambe Fidela bombo inanga
te Yesu sali mokoti Yesu nanga yaya Naye Yesu nanga yaya Motema nange zolue Motema nanga zolue Motema nanga Nazokoka te kokanga Nayo Nazokoka te konsela Nakokite Yesu Oyo tozali nzambe Nakokite Yesu Fidela momoino Fidela nanga Motema nange zolue Fidela nanga Motema nange zolue Nazokoka te kokanga Nazokoka te konsela Oyo tozali nzambe Fidela momoino Likolo mobimba efandelo na yo Mabele nyatelo na yo Esika mpona nde motema lisa Okotika nzela tena lela tango nyonso Éternel mon berger Je ne manquerai de rien oh Yesu nanga yaya Yesu nanga yaya Motema nange zolue Motema nange zolue Nazokoka te kokanga Nakokita Yesu Nazokoka te konsela Oyo tozali nzambe Fidela momoino Motema nange zolue Motema nange zolue Nazokoka te kokanga Nazokoka te konsela Oyo tozali nzambe Fidela momoino Mosakoli Rabbi Mavinga te kasi Esther Mavinga. Très intelligent. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire en ce net moment? Eh bien, après cette chanson, on poursuit notre fête. Je crois dans quelques minutes, nous allons appeler Maman Esther Yembe. Naza posa mona Maman Esther Awa.